Bonsoir la Chine, bonsoir ba maman, na ba papa, ba bonsoir, na ba leki, na ba yaya, ba bonsoir na bino. Ba maman, ba papa, tozala nesengo. En tout cas, nazo senga bino tozala nesengo. To souteni mwana na biso Karine Mokondi. Leki na biso Karine Mokondi. Tozala na ye pembeni to pesa ye ba o balobaka ba courage. Oyebi ko préparer mariage eza facilité. Hein? Loba ozalaka moto yo abala ayebi aleka nzela wana ayebi ndenge lekaka. Mais soki nano balite et puis oza futur marié. Ah maman, ba préparation ezalaka somo. Préparation ebongaka ozana ba famille na yo, ba famille ezali la Chine, ba famille biologique. Ezala bien au mona Karine penza kozala vraiment na stress te. Mais soki tozo stressé ye, ezala bien te. Vraiment la Chine tozala pembeni na ye. Même si toza mosika, tozala ka ko soutenir ye. Ba mama o balela Karine, ba papa e ba papa balela Karine ya la baronne. Mwana na biso azobala, ba mama tout ça là quelque chose pour na mwana na biso. La Chine, même si on participe na soutien Mokondi te, on participe na caisse te, mais ba mama cadeau na biso ya mwana na biso, ba mama ba papa yangoyo, s'il vous plaît la Chine. S'il vous plaît la Chine, yangoyo pour na mwana na biso. Ba mama ba papa bolamuka bato a kesi bato a kesi boyebi te ndenge nini tozala fier na mwana wana. Toza deja na fier. Likambo eza na nzela la Chine. Ba mama ba papa bandeko baleki bana. Tozala fier na mwana biso. Tozala nesengo. Biso toza nesengo. La Chine populaire. Bana membre, ba mama autorité. Tozala nesengo Karine Mokondi. Kozala na mawate. Biso ba mama tozawana. Ba papa bazawana. Ba leki bazawana. Ba kulutu bazawana. Kozala na mawate. Toza pembeni na yo. Toza pembeni na yo parce que na yebi keza facilité ko bala. Tango to bala kabitumbe yaka. Mais kozala na mawate toza wana papa Feli toza na sima na yo papa Feli. Papa Feli biso toza na poto encourager yo. Yo ye ko honore mwana na biso, il faut to betelo ba mbunda, il faut to papa Feli keba ba mongo ba bina ka ba nyoma ka. Na ba mbunja ba bina papa limbisanga ba onyoso ba koyoka ba mongo ba sala ka mabina moko papa Feli keba zala mukolo wana penza papa Feli kanga misopo toko bina na faso moko bambunja bayaka mabe babina kama be bambunja babina kaba biteko boyebi mutu aza mongo aza mungala yebi bambunja babeta kabiteko bamongo babeta kabiteko baluba babeta kaloketo ha baluba bako beta loketo bambunja bako beta loketo bakongo kutu koloba te bako kata loketo donc tozala nesengo ba mama na moni boza ya kolala likamni ba mama boza ya kolala boye bo komante botia ba j'aime botia ba cœur pona Karine Mokondi. Boza ya kolala, pourquoi? C'est comme lokola boza na matanga, et pourtant mwana tozo balisa, tango ba balisa ka mwana ezakande esengo. Ba mama, nini ba mama ya la Chine, na ba papa ya la Chine, na ba kulutu ya la Chine.
ba mama ya Karine Mokonzi la baronne mama Olga Kabelo oza ya kolala nini boye mama Olga nazomona yo lisusu te ozosala mwa pibi te po batu basomba Kabelo mama Olga nini oza ya kolala boye Kabelo mama Olga sala publicité po ba mama ya Karine na feti wana ifo bazala lai il faut bazala lai bomoni naza na Yesu na musala bomoni la Chine na sisi nanu te journée nanga esili nanu te journée esili nanu te nazaka na musala ba mama boza ya kola na ba papa nini boye ba papa bolakisa ba bokasite na bino papa comité d'Hollande ta fille mwana na azobala papa Charlie de Lille mwana azobala oye kominde makambu ya kado papa Irlande papa Irlande yonde papa Irlande multiple papa Irlande mama ya Irlande multiple tozo zela mama na 2 toza kozela mama la Chine boza kolala mwana bina zobala boza ko bokomi lokola bokufeli mutu ce n'est pas bien la Chine ngana lobi ke nazana musala tal awa na bimika mwa muke na ye kovanda na voiture pona sala video na bimika muke pona ya kosala video na kati ya voiture donc la Chine te botika Karine teko bovandi nye ba mama bovandi nye boye pona ni ba papa ba mama adoptif ba papa adoptif Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi ngana lingo vanda calme po obongisa o balobi ozande metisi ya kobotama siko ko bakisa lisusu mama la Chine Karine azomi bongisa azosalaka massage na papa Feli azosalaka ye massage na elongi azosala ye soin de visage Karine kotika soin de visage te ofina ba bouton ana nyonso ya papa soki ezalaka ba point mort ofina fina ba point morano ofina fina ngo olongoli yango malembe ale ozwi siko yo F jaune ozwi siko citron o kamoli obeti yango citron na mac jaune wana apo ozwi lisusu fromage blanc ozi fromage blanc ale otie eza masque otie nano avandi nano mwa 10 minutes après yo wana obandi kosala après lisusu osokoli elongi ale wana ozosala na ga Karine yoka ba conseil mère fashion olobana après sikoyo oko tia ye na bakwisi na yo makolo evandi libanda elongi na ye evandi kote na yo alo bandi komase voilà ndenge basalaka omoni na zongi lisusu na yako sala mwa na mati lisusu na musala nanga na yaika pona sala video na tiki bino à tout à l'heure. Bonsoir Christelle Fernandez, copine ya Karine Mokonzi. Christelle Fernandez, kotika Karine te pardon zala pembe na ye. Ede moninga na ndengo tika kaete na bapasi na bisengo zala toujours pembe na ye. Christelle tozo compter sur yo Christelle. Tozo compter na yo. Pardon Christelle. Zala vraiment na motema ya bosolo. Ozala pembe na copine na yo, camarade na yo vraiment ndengo lakisaki bolingo na bapasi siko akomi na étape oyo penza il faut ozala pembe na ye
Christelle ba course ba conseil ba stress na ye wana Christelle yo bando ozala pembeni wana oconsoler ye oconseiller ye ma copine tala boye ebi mutu tanga balaka akomaka pe des fois kanda po azolinga tout ezala carré. Donc il faut azala na mutu moko azo aider ye wana azo consoler azo aider malgré papa Feli pe azala pe na je pense que azana baninga na ye oyo bazana ye bana Paris bana o bakola bakoto bazalaka na ba groupe na bango basalaka mariage to mona ndenge ba costume ekobima kuna mon Dieu. Donc côté ya papa Feli nazo bangela te parce que papa Feli a yebani. Donc ska côté na bisoto to soutenir Karine pour azala na ba stress mingi te. Christelle nazo compter na yo Christelle Fernandez copine ya Karine mwasi kitoko tala pembe métisse sans tache. En tout cas Christelle ezambala liboso na ngai na tanga kombo na yo mère fashion ezambala liboso na ngai mama Christelle mwana leki Christelle mwana Christelle yo na mama Olga Kabelo bozala wana po boede après biso ba mama adoptive na ba papa adoptif tokozala wana même si ya musika tokozala wana na ba famille biologique. Karine nzambe apesa yo vraiment esengo na motema zala na esengo lia kwa cœur na yo mais moi si pe nayebi kozosala régime en tout cas okomi na taille mama ba mama ya la Chine na ba papa ya la Chine ezagu bana membre ezagu ba mama autorité ezagu mama voilà la Chine natiki bino ba bonne soirée ciao nazana musala na continue kosala musala nanga sinon na aussi ça no quitter bye c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.